ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamabama, la modèle, Tina Famia Ibe. Masiandoki, Enakoma Kobanga, oh. Zuwa te poto leki bino na musala tokenda kabongo na Tisha Blessing Hand Mère Loboko na kati ya Londres balobi service traiteur ya kano ya propre ya qualité internationale ezepa ya Tisha Blessing Hand Mère Loboko yo mutolingo salisa feti no ya baptême anniversaire mariage au Saint-Valentin journée de la femme matanga olingi balambela biloko ya propre ya qualité na prix ya bien benga Tisha Blessing Hand Mère Loboko akangi masolo na Londres. Abimaka kenda kape partout. Yope mutozo bala nao na France, na Belgique, na Italie, na Suisse, na Allemagne. Ko hésite te kaka na numéro zomona. Benga Tisha Blessing Hand ayaka. Service traiteur oyo. Tozo respecta ngo makasi po musala nango. Biso sango deje kenda. Bo benga na priya bien obongisa feti na okozala jamais dessus. Tisha Blessing Hand nenge bozomona kabanzungu. Ya qualité onde konanga ato bengisi wapi akoya na biloko ne nyonso bobo sana te bande kwa Londres babi Mère Loboko alambaka pe banzungu o mwa bimpiatu o makaya bupondu bana Londres oza fatigo linko lamba te yaka kosomba biloko deja balamba epa na biso taba ya sur kwanga ya propre to lambaka nyonso e pesa zuwa te poto lekibino na musala Tisha Blessing Mère Loboko anzambe. Bonjour, bonsoir, Nabamoué Zignon, Soba Mesana Kolanda, Irène Masiandoki TV, identité à Bundes, oh maman bino la cabino kakaba, histoire vraie pour essa la bino bavre makasi, nabanda kunabino, partout bozali nenge na lobaka, nzamba lola, apambola bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, nenge bozelaka, masolo ya Irène Masiandoki, essa la vraiment bien makasi, yangoto ebisa kabande konyon, soba zolanda biso partout, ba oh nanu ba sabona na sitiote, bo sabone, au site ya mama abino bandeko déjà bo sabona bo partageaka parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te to selaka proverbe 19:20 po sunga nanga na suite ya vie parce que mokil ezana ba réalité ebele to bandi ko pesa merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne na mwasa leki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa respect na mama vende mwaswa mibla vende ndako na Verchache to bosani TV na biso na kati ya Belgique Jado Makola Jado Makola venanga Jado fumu ya Zélande oya la reine Vani epesa zuwa tendenge na ipsaka ba murena ba mureze vena biso elateli ndezo boma bango ba bana jiba bebe ve Jado Makola na kati ya Belgique Jado fumu ya Zélande umela merci na ya Willy Moucheni le vrai code d'amboka motomoko bien ya Willy Moucheni papa social balobi Willy Moucheni umela merci na Naomi Mwenge ya papa de Gaulle na kati ya Luton bana Londres na moni vie na Marco Zefondo bazua pi toujours na kati ya Londres la moni Béatrice Lokilo ya Messie fils Lokilo couple tokos pourquoi pas bienvenue Masiando qui prêtre mobala mandefo pembe balobi boss sa famille ezalaka yo bienvenue Masiando qui ya Claudia ba murena ba murezito ya kaboy bo s'abonner to bosanité ya Bea Zakari Tulomba moi si kitoko petaille mami la plus belle na kati ya France boni basanga mama Lili Mwimba ya papa Oscar Lili Mwimba ya papa Oscar depuis France babizou ebele balobi umela ya na ngamoko bande ko bolanda kabiso partout Irène Masiando ki ayaka boy na la kabino masola solo na yipsa kabino tote ya maka parce que mokili ezala makambe belé babenge nga epa ndeko moko ya mwase merani beta lisolo famille na biso eza vraiment ya kokabwana famille na biso eza ya kopanzana tozangi kimia parce que toti ko perdre moi na biso ya mwasi na Kinshasa na kombo ya Naomi aza na 25 ans mama Irani mwana tangi ba classe
mwasi ya kitoko mwana kitoko très joli mwana biso auti kokufa liwa ya Naomi fille ya 25 ans na Kinshasa epandi famille makasi Naomi akufi ndenge nini oya pesi solo ezali mama leki ya Naomi aza na France mais na kati ya France Naomi aza kaka na mama leki te bolandanga très bien Naomi aza pe na noko na eleki ya mama na ye parce que c'est un pesi biso lisolo alobi mama na Naomi aza mwana na biya na bango ya liboso mama na bango baboti bango seti mama Irene tozaka na poto nga awa na poto na zaeli lokwa leki na zape na grand frère nga azala awa na France mais mama na Naomi aza na baleki ne lokola misato ngai na grande sœur na biso azalaka awa na ndeko nango ya mobali grand frère nga azala awa nga naza lokola leki parce que nga naza avant dernière parmi seti bana nyonso wana mama Irene problème ni comme biso pona betoli sur la famille na biso Maman Irene Naomi atangi ba classe à bien biso ba auto za parmi ba toto aider Naomi côté finance pour classer za malamu. Naomi aza moi ski toko na Kinshasa za ko se comporter vraiment moi na moko malamu. Problème ni to kweli nango grand frère na biso azaka na France aza divorcé. Na moi sinae abota bana 5 awa na France. Bana 5 total azana bango aboti bango na mwasi moko te awa na France aboti na basi mibale. Aboti lokwa na mwasi moko bana misatu oya suka babota ki mibale esimbaki pe kaka te bakabwando aza divorcé. Maman Irene grand frère ndenga kendaka Kongo makambuka kolobaka yango tozongi kaka epa na maman Irene kolemba te betaka masolo ndengo lobaka Jésus Christ revient bientôt mwana moto azozonga yango nazosenga na bandeko bozolandanga bo partage ka masola maman Irene disolo ekuta mananda kwa mutu moko epesi mutu moko leçon to conseil to mayele nzamba lola akopambwa nanga mutu na beti na mutu apesaki na yo mutu partager ndenge na bakapundo ekoti Yesu Masia na Jérusalem et mérita pe salaire nango ba murena ba murezi bolanda bi maman Irene grand frère ndenga boya basi nemi bale awa akenda kolinga fille moko na Kinshasa fille wana za très jolie maman Irene grand frère nanu abali mwana mwasi wana mariage te makenda ka Kongo a se présenter déjà na famille ya mwana mwasi wana oyo ezaki asalelaka mwana mwasi wana presque nyonso maman Irene mwana mwasi wana zai kobela biso pe toyebaki te kaza kobela santé bande kotungisa na ndenga Kinshasa il fallait basala eso coopération ndenga expliquer grand frère ba kosala opération et esenga soki 800 soki $600 selon ndenge toyoki lisolo grand frère azwaki mbongo wana atindi mama Irene mais grand frère awa na poto soki problème eza na famille grand frère na biso azalaka na mbongo te grand frère azaka na ba problème grand frère akabaka na pasi famille tika loko ya bana basi toza basi mibaye na poto mobali moko grand frère na biso asungaka te moko yoka ye ake Kinshasa azana mwasi basangwezo ya kazwela mwasi ndaku makambe belebele yango pesa bandeko mibali conseil bandeko mibali mingi bazana poto basungaka te yo mtozo na ndatam so na ndeko mobali na poto moi problème ya famille mutaku faye pona kotia mbongo azaka kilo muto abela ataka kilo ya zaka na bambongo te moko moi na poto asalaka azape na basi ne azo vivre nae mama Irene grand frère azaki na comportement na akolanda di solo soki akozala dessus en tout cas biso pe toza dessus na part na biso toko finga ete me akoyoka pote ya ma prochainement asa sous bêtise ote mama Irene azwa mbongo atindela mwana mwasi basala mwasi wana opération tant basali mwasi na opération kota ko peut-être basala opération pour mwasi ya mona ki alingi mingi benga petite sœur na biso akufi Naomi akende kotala mwana mwasi wana na hôpital ba mourir pour partager linga l'histoire o ezali histoire ya pasi ezali histoire ya kitoko te Naomi akeko lukesika fiona zaki no hôpital para kende kotala etiska basala ki opération Naomi tanga côte aketala mwasa oncle ne akutie na bapa ya bazaki lokola 4 yazaki lokola 5e sœur moko azaki na bimi akei mibale ba misatu batikali bazoso bazaki mobali moko na basi mibale bazosola ye belle sœur na biso bina Naomi poussa na ovandi kuna pona nini esali ke Naomi avança komi pembeni na ya bandi kotina Naomi boni santé boni ba mama na ndako tiki bango bien tiki bango bien mais biso toyeba kiteke yo ozobela biso pe toyeba kiteke koza na hôpital atantine soki na yeba ki déjà koza na hôpital benengene depuis kala beaucoup tutoya apo mobali noka noko mutabengi biso alobi na biso toya kotalo basaki opération biso toyeba kite falo komela tanga ipo mwasi ya grand frère na biso na Naomi apparemment bakoma na bango de na WhatsApp parce que bayebani grand frère mema de na famille na biso maintenant na bala ete yepi mwana mwasi ya mema pe grand frère na biso na famille na ye donc sala ki frère toyeba ki grand frère vana fille moko na Kinshasa to mona ba photo to mona vie na bango mama irenta on ba so la bon baso bazaki pembe mi bale ba jeune fille na mobile mo bazoyoka Naomi soli Naomi abi atantinga na ke na vi ko zapena bapa ya ebele azwaki mwatana esoki inédita esoki désir yimta oyeba abimia ke tanga ke fi moko alandie ayebisi o yozo benge semeki na ndeni abite azamwasa ya oncle na biso na ko benge semite na ko benga ndeti bokilo ndeto bana kikongo mwasi anoko bokilo kwa menga na bia ki tanti Naomi pona mobali na zaka na poto oncle na ngazali petit frère ba mama abiso
sabi oza courageuse yebi te ke Naomi ba uti ko atteindre komba fiango ba uti ko fiancé ye azana mobile biso beto ba semeki ne to uti ko bale kala mikte mobile nazala kana Londres ba mourir na ba mourir bolanda lisolo oyo makambo tozolo bango mingi na communauté pona bande kwa mibali to pesaka conseil basi bozo ke kolinga na Kinshasa bazaka kana bino mokote bazana mibali na bango ebele naloba ke loko soko moni mwasi na Facebook omoni na WhatsApp omoni na théâtre yeba ke yo moka te mtozana na Facebook yo moka te mtozana na WhatsApp yo moka te mtozana na TikTok yo moka te mtotala théâtre ndeka yo mona ke na théâtre to na réseaux sociaux olula ki mutu musu pa ko ipe ko mona e alula e eza nango possible mama Irène et celle que moi sabi jamais o ya Londres azaki moi ndeti moi brutal par rapport ya moi na biso Naomi parce que Naomi za fille moko za calme de nature mama Irène et le koni c'est pas ça qui ba mi bale kuna to ebite bande ko swana dissection et bimaki libande hôpital donc dissection bande komi ke ba bunda vu que Naomi azala ki ye moko moi sa grand frère na biso na mbete hôpital auto sala opération ya 2 jours azaki na mbete pote zaki mo besu ba ngomi sat ba sangeli Naomi tozo comprendre tenine lekaki na kati babambaki Naomi eloko na mutu babambaki linzanza mama Irène Naomi apasuki mutu pota moko ondima te mwana kozoka pota bongo babengi biso ke ba menacer Naomi et pas ya mobandeko ya mobali ya mwasi ya grand frère na biso oyo azala awa na France ye akendaka na famille ba yebiye soit dixième tatinda kimbo basa l'opération mais oya Londres wana abala ye auti ko sala présentation et pas na bango do bazan ndenge moko te apparemment mwana mwasi azo mériter ce que mobali azana kati à Londres oya biso komi lokola azo sala ba dépenses inutiles mais oya biso bande ko compter kaka na fille yango parce que famille pe yebiye mama Irène ezaki facilité bato ba koti ba pekis ne banda obeta Naomi vi kazaki leki par rapport à ba fille wala selon du solo ba bengi bande ko na biso ba memi bazongi Naomi na hôpital wana ba traiter ba bika na bango te potane koti makasi bazwe bate Naomi ezolekela bato Naomi moko abe amona kaka pan akuei eloko ba yibi babambaki mulangi libende na mwana bande ko ebate babambi nini mama Irène ba ekozwa mwana pa ba grande sœur ba ke no hôpital musu batongi mwana zongi na ndako donc batongi mwana pota mwana okaka pasi ba mourir ba mourir bo partager après 4 jours mwana komi koloba loba mwana komi koloba ndeti komo loba makambo ezanga tira mutu na makolo ganti rabengaki biso na poto ayebisi grand fabi mwana nanga awa santé za malamu te oyebi histoire nde bamenasaki na famille ya mwasi na yo oyokaki ndenge bambanda na okuna ya Londres bamenasaki mwana nanga vandaki ayebaki teke mwasi no basala opération yo mutu bengaki mwana nanga tinda mbonga traitement ndeko na biso ba azwaki sa $50 atindi mais ezaki insuffisant mama ngani biso ba opeto bakisaki mbongo bake na mwana hôpital ka ya mwana ese gravaki mama mwana komi koloba vike ba Kinshasa na batonga ki mwana pota sanki ba kotsaye radio yango tozo bana bande kwa Kinshasa ata kuluna bambio machette na Congo bande kwa so boza na rapidité ya kokende kotongisa ba pota ya bokota ka ba radio mutu eza na makambo ebele na poto asoko zoki pota bomba bambio eloko kuyi na mutu ba kotsaka mutu radio ba yeba soki mutu ezwi shock na Congo mona ba bambio machette na mutu pa kuluna ozoki poto sala accident pota munene bakeka na mutu batongi sanki ba kota radio mama eza pasi eza mawa mama Irène mwana komi koloba soki mwana zaki perfection soki nini après potana 7 jours mwana biso Naomi ya 25 ans akufi kufi bandeko ya famille ya papa ya Naomi na biso bandeko mama na Naomi to komi na guerre grand frère kunda Naomi mama Irène grand frère azana mbongo te mais atindela kabasi na Congo mboye komi famille kangisa simba ba uti ko kunda Naomi grand frère apeska $300 vi kazana mbongo te ipara uti ko tinda $800 basala likango na opération atindisa 50 pour la maladie Naomi kokufa Naomi na grand frère apeska ka 300 mama Irène na minute oyo to ko perdre pe grande sœur na biso potentiel komi ko tungisa ye yango pesa conseil na bande kwa mibali tala mwana mwasi kitoko akeka kaboyi bande kwa mibali mama Irène azolo babutu na moi à propos ya bolingwa musika ba fille akini baza compliqué bande konanga tito bana mibali boza te ke tozo banga bino po bolinga biso basi ya poto bokima ya Kinshasa te ya Kinshasa na baza bande kona biso ndeti nga so okoyi na pula famille nanga obengselinga ta banyesi na mibali nzamba opambolo soko zandumba banyesi nanga baya na bango awa soki boyokante bokabwani etali bino important nga banyesi baza na poto toko sepela parce que bino boza parmi bato bosunga ba famille baninga bo benkla bango ba na poto bozo sala mabete bozo sala malamu me bolukaka basio bazali sérieux basi Kinshasa baza na kovana mobala poto azotia ombamba
bolinga musika nga nazokoka te molinga musika nga nazokoka te salo ya Kinshasa bolinga musika nazokoka te kaka bongo basi ya poto mususu bazali azana Kinshasa kuna azana mobali na Lubumbashi azana mobali na Matadi azoyebisa mobali Lubumbashi ke bolinga musika nga nakokaka te bolinga musika nazokoko vivre te yo na Matadi nga na awa yo na Lubumbashi nga awa kini bonga ozana mobali no pembeni yo Lubumbashi kuna yo boye na boye nga nazokoka te bolinga musika yaka wana azoyebisa mobali Lubumbashi ya bolinga eza musika mais soka mobala France aroyebisa mbala France teke bolingo eza musika pona mwasa Kinshasa bolingo Lubumbashi na France ya Lubumbashi leki musika ya France eza pembeni tala ndenge bazokosa bino basa Kinshasa ozomona na bazala mibali na bange beye na Kinshasa soki azane pe kitoko amitya nzoto ne Angers ya ngwana Angers kaka baloba bongo azwa mibali ne bapoto nyonso bandeko nanga mibali bokeba ndenge olingi mwasi na TikTok yeba ke TikTok yo moka te muto zana ngo yo moka muto tala ngo te ndenge yo lula ke na TikTok yeba ke mobala Londres pa ko komoni na TikTok mobala nani pa ko komoni na TikTok mobala Suisse pa ko komoni na TikTok ya ko boya te poza kamboka moko te boyeba ni pété chose grave afianso komi na Kinshasa ndeko nanga autike lo telefone na isimba kota beta okute na trace mabete badada bayazaka na ba depiste ba desimi na ba otamsi yoza na simi oya yo mobala Londres za na telefone ne mobimba na simi na ye mobimba yo poza na portable no mobimba na simi na yo bazama yele ba fi wana na moment otie makona Kinshasa zui telefone mobala Londres salelaka akangi atiki yango pala bango abeti mobala Londres gauche moko ekosimba mobala Londres mutu mikwana zana azorenina wana kotiki lo telefone akisukola bite moi soza sérieuse tandinga azotika telefone ba tendresse bela kotiki lonzo to salo muteme lingi tango yo kozonga poto bouger mutu yepe kuna olala te ndenge bo makasi na recherche ya mai sifika razwa li dodo ya mai na yo akena ngo pa mama kingandi ya tomba ko simbo bisimba simboko bikoma ko mozongi poto ayaya wana zomona mwasi ya poto lokwa nguba eboti misatu na kati ya poso ozoluka nguba ya 2 mitu yo kekuta na mwasi poto ngomba nguba 3 mitu ya poteta ye mutu asuko mone pola oyini mwasi ya poto lokwa eloko mususu obosani ba bien fait ka mwasi Kinshasa motala ba conséquences mwana mobimba ya 25 ans akei na famille mwana mobali na grande tene ba komi na problème est-ce que yana ko linge sous po Kinshasa zo condamné ye mwana vanda kina awa ayeba yene kutuma mbo opération na te ozo benga mwana kende kotala seme kinona skizodi sa po mwasi mona ke ba famille na ye ba yaki kotala no hôpital mibala poto ba amore makasi ba tonton mona ete na ko benga ba kombo nini cela n'a bien ba nani bivore ekobima gros mot do boza ba nani obivore bino bo ba nani bivore boza suka ba tonta poto nzamba lola pambola bino bo lemba te bo sala kaka mais ezo sala pasi komona famille ekabwani pona liwa ya Naomi fille ya 25 ans akufi fille atanga ki malamu vike ba mamale ki na poto ba bunde ko futele ba classe po azala ndenga zala ki na 25 ans na babi mwana mwasi kitoko témoignage ya bien fille mo calme lobaka te ti ba ke ko bundisa ye mama tozo kamona ndenge Naomi azaka lemba kende ko bunda tozo mituna discussion eleka ki ndenge nini po ye moko na miso azo expliquer azoko ko expliquer ngo malamu te via zaki na ba choc ba passe belé mama Irene ezaka ka pasi mwana akufi ko lemba te mama Irene Masiando ki pesa ka bande ko conseil ndenge to lobaka conséquence et corjaka mieux que conseil bande ko minga mbali ba ko mokuta na ba conséquence peut-être ba ko sécorger biso pe basi ya poto mibala Kinshasa to kompe okuta mape na ba conséquence to ko sécorger to lobaka na ba voler nyonso nzambe apambola bino po na patience fidélité confiance et bopesaka Irene Masiando ki identité ya bundes ebete le promax o mama abino mwasi atika masona défaut balobi songi confirmer za la ranga so oza lisono lingi babetango batanga kombo te ndeko nanga benga nga biso to sambwisaka batuti to ya kusela kaka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie lokwa lisolo ndeko mbali penaza na France to kotanga pe kombo na mais po na respect to tangite to betika lisolo po yo muto zolanda biso soko za na mwasi moko futela kanda kuna Congo ozwa engagement nano bala etende konanga keba famille wana mukoba kuta mobala ko yana mbongo na espèce alinga bala mwana ba o livrer le kolande ko na biso mobala to beti solo famille e baki akenda Kinshasa mona na kala famille bazala bien na mwasi mais o à Londres tango yana mbongo ne po abala en tout cas bandima ki kenda bongo atanga se na oteke lamba obombisinga na osomba sima ya na osimba mais ce qu'il y a moi mona na mbongo na zongo siko ya na oteka botimba to kutani mbala sima bisous bye. Oui, bah comment on doit plus fashion. Ah, merci beaucoup. La deuxième fois, merci. C'est gentil. Ok, je vous en prie, merci. Ah, deuxième.
deuxième micro yango Fix Fashion yango quand même na moni yango esenga cuir makasi po tala bila qualité nini eza na fota na biloko mpasi na komiseke bien makasi. Bonjour, ça va? Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et on a tous les vidéos maintenant na scène, on dit non luka Fix Fashion. Et ka biloko qualité. Donc ils sont on a vu musique bana les robes. Dans la toute tati mon na sala ki singa on a commenté à pour na bana blonde ça peut ça adresse na bio. Bienvenue. Alors, dans la boutique lingerie Fix Fashion, en face il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. Dans le niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Gombe. Ah, vous appelez ce qu'on a bien accepté le bouton ma case. Ma chérie, on a pour se aider là. Vous avez bien la qualité parce que là pour ça ta robe vous na bossa ni gagne là. Nous déjà les autres classes. Bana Europe, bana kini bakosaka ngo te. Ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazola kisabino eza na Kinshasa. Fix Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa. Na adresse o bozomona ndeko nanga ozana poso somba sous-vêtements ya kano gene. Collant et loko nyonso za nango besoin eza na Fix Fashion. Toza pe na biloko ya ba papa ba sengle ya kitoko ndenge kaka bozomona pona kolatela ba veste. Papa oza libumu mwa munene. Olingi sengle pesa yo forme na mwa libumu. Benga yaka na Fix Fashion adresse yangwana libumu ezo mwa forme chemise evanda po esala bien. Ya ba papa yango toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyonso kaka na kati ya Fix Fashion na kati ya Kinshasa. Toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya ba marque ya propre. Tozana ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambo bergine ezate. Tozana ba chaussettes ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele. Fix Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo. Bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso. Tozana biloko na biso ya kosokolela nzoto. Tozana ba vernis tozana ba rouge à lèvres biloko kitoko pona basi to bosana te ba mama na ba papa toza pe na ba produit na biso ya kosokolela din ba chaussures ya din to pe ba sac ya din oh mama Irene Simbi ezali juste pona koyebisa ba mama moi fraîcheur na monoko bana kini balobi déodorant ya monoko oh deo ya monoko bongo te Fix Fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu toza pona bino boya ebele boso ba mayaka ya kitoko yango balobi ya qualité ya propre o ba mayaka pamba te boso mbaka na balabala te balobi oyo en direct de